bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abamisa moninga moto akandela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebakona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema pumba pe tokomema. CAA véritable leader dans ma bataille à RDC azali toujours na souci ya ko soutenir pe kotombola kita ya mboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation. Bon début de semaine, on va bien merci pour vous avez ça télévision la mino pour la colonne info la journal il y a peu pour le peuple tout font la journal pour son chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo commandant suprême ya FARDC Aranda qui va dernier hommage au week-end de l'équipe na lieutenant-colonel Théodore Mpoyi directeur il y a administration il y a régiment blindé il y a FARDC il y a garde républicaine ngai koloba o akfaki mikole Tobete bongo masolo ya Sénat pour la que président du Sénat honorable Jean-Michel Samalukonde ya accorda ki week-end de ki audience na délégation ya plateforme ya ba femme déception oyo ba ya ki kotalisa ye organisation na bango pe ya manifestation oyo bazana yango na dination na pesi vino ba détail. Koyoka présidente yaba femme déception madame Lydie Omanga atalisaki basis na bango oyo ezalaki autour ya mama na likambo la gouvernance inclusive liposo ya bapandisango atalisaki objet ya bokutani na bango na speaker ya chambre haute ya parlement bosimbake association femme déception du Congo babongisi première édition ya bokutani d'exception ezali motuya ba échanger na ba président ya ba institution ezala président ya assemblée nationale topé ya sénat na yango babandaki nanu epa ya président ya sénat pona ko expliquer ye objet ya bokutani na bango awa ba échanger na o etali gouvernance inclusive c'est-à-dire gouvernance sous l'angle inclusion de femmes souci na bango ezali ete ba mona lobi mwasi azo ba fonction ya makasi pe ba responsabilité pe comprendre ba décision ya ndenge na ndenge ezali motuya ya koyako échanger na président ya sénat en tant que chef ya institution oyo wapi esika mibeko ezwamaka ezali ya motuya ko sensibiliser ye au-delà na yango balingaki pe koyeba ko comprendre lolenge nini na niveau ya sénat makambo elekaka par rapport ya plaidoyer na occasion ba memela ki président ya chambre haute ya parlement invitation officielle pambate balingi ba bénéficier na présence na ye na beaucoup tani exception oyo kuna batadisi ke balingi azala parmi ba premier bato oyo bako intervenir na panel ya ouverture oyo eza consacré pona ba institution bosengeli koyeba ke ba mama babimaki na esengo pambate président ya sénat Samalukonde Kenge accordaki bango participer
participation na ye, c'est-à-dire que à cause de la manifestation yango bo simba ke association ya ba femme exception bazonga ki na esengo pambate numéro 1 ya Sénat andimi ko participer na manifestation na bango. Nangabu ya Assemblée nationale qui va voter qui na plénière ya week-end ba projet ya loi de finances exercice 2025 après ba amendement au ezali qui apporté na commission ya Ecofin. Une fois de plus héritier Mapindemi. Chambre basse, il y a Parlement. La séance plénière et les quelques week-ends et l'équipe va voter qui projet à loi des finances exercice 2025 moyennant amendement il y a commission économico-financière où il y a un contrôle budgétaire. Dans 3 semaines, il y a clôture, il y a session budgétaire, il y a septembre 2024 plénière, il y a Assemblée nationale. Balongo li tâche où il y a qui na bango, il y a copé sambo kana budget exercice 2025. Après examen à Malonga, il y a projet à loi des finances où il y a qui déposé et pas il y a gouvernement. Bosimba que plénière a adopté qui rapport il y a Ecofin Oyo et comme qui n'a accroissement il y a 51 milliards il y a francs congolais na année 2025 boy croissance moko il y a 24,1% par rapport il y a loi des finances il y a 2024 13,7% comparativement à la loi des finances rectificative il y a année accroissement Oyo et Memi Bongo marge budgétaire na 2457 000 milliards de francs congolais soit 1,15% il y a PIB national Oyo ezali affecté na éducation na santé na recherche scientifique na énergie na agriculture d'infrastructure yango et ko permettre chaque congolais ya arrière pays aye bana ko ressentir amélioration Oyo na quotidien na bango ezali bongo eloko moko ya malamu ndenge numéro 1 ya chambre basse ya parlement Vital Kamerhe atalisi elongona exécutif balobi ba pesi bango ba moyens nécessaires pour na kokutana na ba atteinte ya population bosimba ke mosala oyo esalemi bongo ya koluka ba recette additionnelle commission Ecofin bango ba sali mosala makasi pe ba pesi une vingtaine ya ba recommandation et pas ya exécutif. Parmi yango ezali bongo ba recommandation ya malonga oyo gouvernement akosala mingi na matière ya ba recette mingi koluka ko réaliser pe ko plancher ba recette publique ndenge ezali prévu na loi des finances ko renforcer mobilisation ya ba recette ko finaliser au du na secteur ya télécommunication pe ko kolisa processus ya marquage moléculaire pour na ko kolisa ba recette pétrolière qu'on confie na hôtel de monnaie impression ya ba imprimer nyonso ya valeur pe ko commissaire yango disponible après ba ministère pe ba service nyonso ya assiette ko luka ko finaliser mise en œuvre ya réforme ou ko kolisa mobilisation ya ba recette boy ba eli nationaux bango nyonso ba se livraki na débat moko général pour na rapport oyo pe ba senga ke agriculture oye bana komata pour na ba problème nyonso ya population ezala résolu après débat oyo ezalaki débat moko ya makasi examen ya projet ya loi des finances exercice 2025 article par article ezalaki adopté et pas ya représentation nationale bosimba ke commission Ecofin oyo n'instruction ya président ya assemblée nationale professeur Vital Kamerhe ba associaki ba syndicaliste ba utaki na ba secteur public na misala oyo pour examen moko approfondi ya projet ya loi des finances 2025 initiative oyo ezalaki bongo ya liboso ya chambre basse ya parlement objectif na yango ezalaki ko benda ba syndicaliste ebele ba kota na discussion pour na affectation ya ba fonds bisika na bisika bosimba ke kaka na plénière oyo ba députés nationaux ba procédaki na prorogation ya état de siège oyo ezalaki porté et pas ya ministre ya tourisme 42 voix kakande bazalaki contre natina wana président ya assemblée nationale a informé que représentation nationale na mission ya premier ministre elongo na équipe na ye bazalaki accompagné na 12 éli na Goma na Bunia pe na kuna na province ya Ituri pour na koluka ba information moko ya malonga pour na kosala évaluation oyo ezali prévu na fin du mois ya novembre. Oui, projet ya loi, ya ratification, ezalaki porté, et pas ya ministre ya finance, yango, et tindamaki na commission mixte, relations extérieures, et Ecofin, pour un examen moko approfondi en déant 5 jours. Donc na ngambo ya premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka bona sabino ke ye akoma ki mokolo dimanche 24 novembre kuna na Rabat na Maroc na soirée et pas wapi ayamba ki kitoko na ba autorité marocain pe ba personnel ya ambassade ya République démocratique du Congo baza kuna na Maroc.
Premier ministre Judith Suminwa a commencé dimanche 25 novembre 2024 na rabat na fin ya soirée et pas wapi ayamba maki makasi et pas ba autorité marocaine pe ba personnel ya ambassade ya République démocratique du Congo oyo ezalaki dirigé et pas ya ambassadeur Henri Mangaya vétéran ya diplomatie ya République démocratique du Congo. Après série ya ba mission diplomatique oyo Premier ministre Judith Suminwa asalaki bisika na bisika Bosimbake ezalaki bongo na Europe, na Asie pe na Amérique et pas wapi akendaki pour na ko présenter ba opportunité et investissement ya République démocratique du Congo. Bosimbake Premier ministre Judith Suminwa akozana royaume ya Maroc kobanda le 24 kino le 29 novembre 2024 pour na ko affermir ba relation bilatérale entre RDC na royaume chérifien pe ko participer na 16e édition ya Forum Medeis, événement annuel oyo ekosalema na Tanger. Forum Medeis symbolise ezali kotalisa proactive ya Maroc na matière ya diplomatie pe ya coopération internationale pe ko kolisa ba intérêt pe ba vision ya mboka oyo ezwami na Afrique pe na arabe na contexte moko mondial oyo ezali bongo multipolaire. Visite ya chef ya gouvernement ya République démocratique du Congo et yé na contexte oyo ba relation entre ba mboka mibale ezali marqué na coopération moko renforcée. Boy délégation ya premier ministre Judith Suminwa ezwami bongo na ba membre clé ya gouvernement ya RDC lokola vice premier ministre ministre économie nationale pe ba ministre ya agriculture sécurité alimentaire industrie développement pe petites et moyennes entreprises ministre ya mine pe commerce extérieur pe ba représentant ya agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI na Mokuse fédération des entreprises du Congo FEC na Mokuse bango pe ba kozala présent objectif ya RDC ezali kotombola ba potentialité économique libosé ba investisseurs internationaux. Parmi ba moments forts il y a visite oyo ezali bongo rencontre bilatérale yango ezali prévu entre premier ministre ya RDC et longo na chef ya gouvernement ya Maroc pe ba séance et longo na ba ministre congolais pe ba homologue na bango marocain. Judith Suminwa a co-présenté discours moko na cérémonie d'ouverture officielle ya Forum Medeis pe a co-participé na session ya plénière où ekozala consacré na ba opportunité d'investissement na RDC liboso ya auditoire oyo ekozala composé na ba dirigeants politiques pe ba hommes d'affaires ba kouta bongo bisika na bisika. Visite oyo ezali bongo na dynamique ya koluka ko renforcer ba lien entre Maroc et longo na RDC bamboka oyo mibale bazali uni na vision moko commune ya développement africain na nzela ya coopération pe ba échange moko stratégique na ba secteur clé ya économie na bango yango ekosuka na dîner moko ekozala organisé na honneur ya Premier ministre. Samedi 23 novembre, le Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka azalaki bongo na ville ya Bunia na province Ituri ayaki entouré na quelques membres ya gouvernement ba député pe ba sénateur pour na ko évaluer état de siège ya province oyo. Samedi 23 novembre, na après-midi, Premier ministre Judith Suminwa Tuluka na visite officielle na Bunia na Ituri, entouré na ba membre ya gouvernement, ba député, pe ba sénateur, ba ko évaluer état de siège o ezalaki instauré na province Oyo. Na arrivé na ye, topé ko koma na ye na aéroport national ya Bunia, chef ya gouvernement, ayamba maki kitoko na population Oyo bazalaki kozela ye, ba Iturien, basangana ki po na ko exprimer soutien na bango na Premier ministre Judith Suminwa Tuluka fidèle na image ya leader participatif affirma ki engagement na ye envers population. Na suite ordonnance signée à Neuté Koleka et pas y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba mesure atténuant péré qualificatif y a état de siège président de la République atinda kibisoto ya ko évaluer situation oyo ezali awa
pour déterminer ce qui tokoki kotika topé tout ça la changement nécessaire ndenge madame Judith Suminwa Tuluka alobaki. Premier ministre a annoncé qu'il sous processus et analyse ya réussite ya ba faiblesse ya administration militaire et kozala bongo entrepris à intégrer qui voit ba force vive ya Ituri na kati ya ba discussion bilan oyo et pesi ba résultat positif, notamment neutralisation ya ba groupe armé terroriste Kodeko grâce à gouvernance militaire et contribuer lisusu na o ezalaki ezabongo ressenti et pas ya population. Boyebake Judith Suminwa Tuluka y a souligné qu'il lisusu ba grand progrès visible en termes ya ba infrastructure routière pe ba bâtiment public o etongami grâce à état de siège, reprise ya ba activité économique et zappel lisusu point moko fort na ba nombreux citoyens au ba témoigner qui sentiment ya sécurité o ezabongo renforcé. Boyebake réunion constructive et salemaki na gouverneur militaire ya province oyo Johnny Luboya. Judith Suminwa Tuluka ye a réitéré qui promesse ya transparence pe ya collaboration na kati ya suka ya mission oyo. Na rapport oyo a lobby ke ekozala soumis et par président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par recommandation précise pe a bengiba assoupir ba mesures efficaces pour na renforcer davantage sécurité na province oyo. 26 boursiers congolais na ya première promotion ya Académie internationale de management excellence ya na France bazwa ki week-end de ki ba diplôme na bango ya licence na coordination ba projet alternatif pe solidaire nyonso le kana ki na bokasi ya distingué première dame Denis Nyakero Tshisekedi. Stéphane Skande une fois de plus reportage. Et c'est là qui cérémonie moko exceptionnelle en couleur na présence ya distingué première dame ya République démocratique du Congo Denis Nyakero Tshisekedi, présidente ya fondation ezali na kombo na ye 26 boursiers congolais pe 12 français bazo ki diplôme na bango ya licence na coordination de projet alternatif pe solidaire na première promotion ya Académie internationale ya management excellence ya projet o ezali fruit ya partenariat novateur entre fondation Denis Nyakero Tshisekedi pe groupe de Land na objectif ya ko promouvoir excellence académique ya ko préparer élite congolaise capable ya ko relever ba défi ya développement ya mboka kolongo la distinguée première dame Denis Nyakero Tshisekedi ba personnalité pe misusu ya minene bazala ki bongo invité engagement constant ya épouse ya chef de l'état pour la éducation pe rôle na ye moteur ya ko créer programme oyo ya ba bourse ezala ki bongo saluer et pas ya ba invité ebele o bazala ki bongo sur place na discours na ye Denis Nyakero Tshisekedi atalisaki ke 26 actionnaires oyo bazalaki kotalisa penza réussite personnelle tope individuelle kasi bazali symbole ya inclusivité pe ya diversité ya jeunesse congolaise mobimba oyo se réunir autour ya dénominateur commun ya excellence académique et sengeli boyebake programme excellence ya ezalaki lancé na 2020 pe ezali ko viser ya offrir d'opportunités académiques et pas ya jeunesse congolaise talentueux ko promettre bango batanga na niveau national pe international. Première promotion oyo bazali baptisé promotion Denis Nyakero Tshisekedi baboursier basali parcours na bango ya kitoko unique wapi epai balakisaki succès na bacours na bango en ligne na Kinshasa pendant 2 ans epai ya professeur français pe congolais pe une année compris à école ya 3 ans na Rennes. Baboursier oyo bazali lelo doté na ba double diplôme o ezali reconnu à la fois na République démocratique du Congo pe na Europe yango ekofongola bango banzela na ba carrière na secteur nyonso lokola développement durable gestion de projet bakisa entrepreneuriat social na suka baboursier ba exprimaki gratitude na bango envers distingué première dame Denis Nyakero Tshisekedi pe ensemble d'acteurs nyonso oyo bazalaki impliqué na succès na bango.
Une réforme inclusive de la Constitution en République démocratique du Congo répondant aux besoins des Congolais. Yangondeza qui point de vue ya mwana mboka Eric Massamba Mazola Oyo pour naye à lobby que mandat il y a 7 ans pour la présidente de la République plus 4 vice-présidents Oyo bako accompagné kasi Baouta Bongo na 4 régions linguistiques de la République démocratique du Congo. Stéphane Skande Nadine Sona bas détail. Révision constitutionnelle, topé changement ya constitution et ça réforme moko inclusif oyo eko répondre na ba besoin ya ba congolais wana point de vue ya mwana mboka Eric Massamba Mazola moko ya ba acteur politique awa na RDC yoka Eric Massamba Mazola aye lokola flatter te kasi ayende ko faire avancer connaissance oyo et ko favoriser paix durable na etandi mobimba ya RDC. Eric Massamba Mazola azali ko soutenir relecture en profondeur ya constitution mandat unique ya 7 ans pour na président de la République. Président Eli azala accompagné na 4 vice-présidents oyo bakozala ici na ba différentes régions linguistiques, c'est-à-dire swahiliphone, lubaphone, lingalaphone, pe kikongophone. Abeti vraiment c'était makasi pour na restructuration ya pouvoir awana RDC. Kobanda likolo na ba province pe niveau local bakisa ba échelon administratif pe politique. Souci ya Eric Massamba ezali ya ko corriger ba déséquilibre historique entre ba diverses zones na RDC. Yangonde ekosa la démocratie moko oyo ye abengi démocratie arithmétique. Soki futur président ya RDC akoyeba ko former pembeni na ye équipe moko diversifiée oyo ezali ko inclure mwasi jeune pe makanisi ya ba personnes vivant avec handicap. Eric Massamba a plaidé pe lisusu na likambo ya suffrage indirect na niveau national pe provincial pona ko résoudre ba tension post-électorale et les cas pona oyo etali gestion stratégique ya ba ressources naturelles. Eric Massamba a proposé boye RDC à mettre fin à exportation brute ya ba minerai pe ba favoriser transformation na yango awa na RDC pour na ko générer plus ba valeur ajoutée. Bota la mwana mboka oyo cerveau ezali ko sala pe alati souci ya komona cohésion nationale pour na mboka na ye. Na couloir ya religion bake messe d'action de grâce ces actes organisés samedi 23 novembre na cathédrale Notre-Dame du Congo pour na clôturer l'activité à 40 ans d'existence de la communauté famille chrétienne. Christian Kengebeni ba détail. Octobre 1984, octobre 2024, 40 ans mokoka, il y a existence, il y a communauté famille chrétienne, mouvement laïque catholique, na motomolo, il y a couple botolo, papa Léon na maman Valentine, bosimba ke samedi 23 novembre 2024, na cathédrale Notre-Dame ya Lingwala, nde e yamba ki messe ya clôture ya activité nyonso, il y a 40 ans d'existence, il y a communauté famille chrétienne, na Omélie Naye, archevêque métropolitain de Kinshasa, cardinal Fridolin Ambongo, Oyo ezalaki tiré na livre ya Josué chapitre 24 verset 1 à 8 pe Josué de 14 à 17 de 22 à 24 tata cardinal alobaki na message na ye mingi vraiment ezalaki na thème oyo merci Thomas Tondo boye na mateya na ye alobaki boye après 40 ans un chapitre s'est fermé donc chapitre mosusu ekangami pe mosusu efungwami ndakisa ya bana Israël tango ya pèlerinage na bango na désert cardinal Fridolin Ambongo abakisaki na kolobake église ezo compter sur le charisme ya communauté famille chrétienne face ya makambo ya mabe oyo mokili ezali kolinga ko imposer biso mais bien avant tata cardinal alobelaki ba prouesse ya couple botolo pambate 40 ans d'existence sans séparation
Pelelo, communauté famille chrétienne et comme mokili mobimba. Message bien reçu na ba membre nyonso présent na messe oyo. Ndena sima, Sœur Jackie Gangale, présidente ya comité d'organisation ya 40 ans, azwaki maloba au nom ya grand berger Léon Botolo, a remercier mingi tata cardinal na disponibilité oyo azalaka na yango pour la communauté famille chrétienne. Pe lisusu kotalisa misala ya communauté famille chrétienne na kati ya église oyo ezali message moko clé. Le mariage est un lieu de bonheur et non de malheur. Na micro ya Info Lingala, mokwe ba membre ya communauté famille chrétienne a talisi esengonae. Esengonangae ya makasi ya koleka ezali reconnaissance na ya communauté famille chrétienne na cardinal pour alobi eloko moko oyo et toucher biso ba frère na ba sœur nyonso ya famille chrétienne oyo alobi ke ezali œuvre ya Nzambe pona nini œuvre ya Nzambe parce que 40 ans ya bokabwanité et keseni na ba groupe mususu oyo lelo ba fani na groupe bepi lobi ba kabwani oyo eza esengo ya koleka yango wana en tout cas 40 ans ya chapitre ya kokangama po na mikakatano nyonso na bisengo nyonso oyo tolekaki nango nde sikoyo lelo tozo fete 40 ans nango tozo fungola chapitre mususu chapitre ya nini eza chapitre ya charisme oyo ya biso oyo tozala nango na charisme oyo wana tosengeli to entretenir charisme wana et que entretien ya charisme wana ezali na communion ezali na kofanda esika moko ezali na kosangisa libota na biso po esengeli tozala na bomoko pona kokolisa mokili pona kosangisa pe mokili. Na suka ya nyonso, défilé et salimaki na présence ya tata cardinal pour na clôturer fête oyo ya 40 ans kitoko ba poule pe ba structure nyonso ya communauté famille chrétienne moko sima ya moninga. Communauté famille chrétienne cap vers l'année jubilaire. Kaka Masolo Tali religion bak église évangélique de témoins du Christ paroisse lumière ya Bandal bazalaki na kutu ya kafu dimanche 24 novembre héritier Mapinde Merline Massamba ba détail. Église évangélique des témoins du Christ, paroisse ya lumière, oyo ezwami na commune ya Bandalungwa, na bokambemi ya pasteur Asoko, Lusikola, Faustin, organisa ki culte moko ya kafu et pa wapi ba fidèle bayaki ebele po na konetola kiti ya bokonzi na Nzambe. Après ba témoignage ya ndenge na ndenge po na kotalisa misala kitoko pe ya malamu oyo Nzambe azali kosala epa ya ba fidèle na ye na nzela ya mosali na ye Asoko Lusikola Faustin oyo azali mokambi ya paroisse boye louange pe adoration ezalaki au rendez-vous. Tangu ya prédication eyakate eyaki mosakoli Asoko Faustin Lusikola ye azwaki maloba po na kote ya puissance ya Saint-Esprit boye nguya ya molimo mosanto alobelaki mingi na mokanda na 1 Samuel chapitre 10 verset 6 à 7 pe alobelaki lisusu na mokanda na Jean chapitre 6 verset 63 te na mokanda na 1 Pierre chapitre 3 verset 18 à 19 pe 2 Pierre chapitre 1 verset 5 boye alobi molimo na Nzambe nde ezali kokomisa moto na ndenge ya malamu kasi ezali bongo na nzela na nzoto te esengeli bana na Nzambe bayeba na kotambola na nzela na molimo mosantu to pe molimo na Nzambe yango nde ezali kosala pe ekosala mosala boye na nzela na molimo na Nzambe yango nde ezali kosala ke bana na Nzambe bazwa tango nyonso kimia koute pai na Nzambe bosimba ke message ya pasteur Asoko Lusikola Faustin ezalaki capté 5/5 bosimba ke siège national ya église oyo les témoins du Christ ezwami bongo na ville ya Mbujimayi kasi église les témoins du Christ coordination na yango esimba epa ya apôtre Kongolo Meji Marie-François église évangélique des témoins du Christ yango ezala créé na 1952 na Nkole kuna na province ya Sankuru boye bango prédication na bango evandi mingi na makambo misato ezali bongo kozala na molimo mosantu kozala na corps du Christ
pe kozala na motema epai na nzambe na suka ya culte boye ye moko mosali na nzambe Asoko Lusiko la Foster elongo na mosali na nzambe mosusu bapesaki baprécision na mikro ya Info Lingala. Yeluba po yangu penzande mama alikambo po Yesu longwa lola ya nasi bo monto abongisa bomo ya se abongisa bomo ya bonzambe sata lona weya ye motema katina na Yesu aye pour détruire l'œuvre ya Satan pour azongisa molimo ya bonzambe katina monto na joto ya bobo ya bonzambe mutala tango pe na motema ya bonzambe Saint-Esprit ezali na nzoto na yango poto olonga mpona bana na bino eza potiva mpe mokolo kokomela yango epesaka sante ya kitoko. Ah merci ya bwinde bana nyonso baza kolinga à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh bino bote la baoni bote na bodo bino baba kanza bomba bonga bona bana na yo bakumarukura bana oyo faut laisser kabango poto Protivap et ça ba pota te allez kamata bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap ba bandi ba dansi na bango ya ba bebe pro tala. Ba yango chante kitoko ntoto makati tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bebe pro bozalaki ebele mpona kolanda Info Lingala journal ya pe mpona pe soki bosepelaki na yango obesa merci na Igor Ntingi azalaki na nsima ya kamera azalaki assisté na Merline Massamba concours rédactionnel ya Nadine Asona Christian Kengebeni azaki bongo na montage ngala minute pisine rendez-vous donc vous allez au revoir bana ya Gemena Goma Kananga Kindu Kinshasa Kisangani Lubumbashi Mbandaka pe Bujimai CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastike tokomema libeli tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA véritable leader dans ma bataille à RDC azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation.